Et président Fally Ipupa que je respecte, mon tatouni sa stade d'un niveau où ma belle génération nae, ça a été donc botika roulette ça numéro 1 banini ba comment proche du ba otia terme qui manga do le wata ya salité roulette son nom tout nae donc botika président la ne kimia et le gando mouye déjà stade droit d'atoni sango do mambusila botika président za kimia ça a été musique mboka parce que bateau babi ke bo eza trahison message ne repesa maman na trahir mututé parce que ngai na biwa mututé na zape misa mututé pour na trahir mutu so na misa mututé biwa mututé na ba ko mission trahison mais wa na zala ni biwa mutu ni misa mutu eza trahison eza choix na nga donc eza libre ya bopona on a lingi même tout le monde même en Europe moi na daso comme majeur a comme donc libre na ba choix na donc c'est un peu ça donc pas mal neti wa bashangwa na koboma nzoto natika mokili oyo na koboma nzoto natika mokili oyo pona ye ba karize belé kariza musika les carnets tani ya génération tant où ndeko na biso to beta pas grand prêtre Wera que je salue ye ndeko na biso roga azali déjà leader babeta ba fara na vingia ma kabela pe ndeko na biso la balobi yasikeye ni de ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de omoni kando s'abonner na nzoto ton Georges. Akaba te mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mtolinga te. Greatness Congo TV. Ba gang ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le voilà rouge ting ting. Tu s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yone makam. Bon, mon avagad. Pas film. Pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus, vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Salut, chers internautes, les amoureux à Greatness Congo TV, bateau bolinga chaîne na biso, bateau bosabona massivement na katia chaîne na bino Congo Greatness Congo TV. Alors merci na baboye na biso, merci na bateau basabona, merci na mon boss suprême Mundo pesa biso opportunité à rolika partout, ba mon arabiso na Paris, na Londres et na Luanda partout dans le monde. Ici ka nyonso émission e kontar na ba couche nyonso parce que ah to beta kanendule masolo ya culture mboka na biso tombola la culture ya mboka na biso République du Congo esika pi bandulemanya solo bavandaka esika pi artiste ya solo bavandaka to découvrir bango jour du jour au jour batala ezokola batala ezobotama chaque jour quand ndenge to bakana katia Greatness Congo TV et bon mona la cadette de la presse Sarah Mandou mo comprendre que masolo ndulende e bandi masolo o epesa rabino elenge o c'est ça là que beau découvrir artiste du moment beau découvrir nani na Salinini na katia face à la cadette. Alors merci na bino nyonso bolanda biso, merci na
boss Ibra il sera plutôt vandi il sera plutôt vraiment pour ça la émission il sera papa sibiso espace na bangoto c'est la bino émission et to alors merci na batno sur la Sarah Mandou là je vois Serge Makila dragon de la monnaie je vois également mon candidat des continents Guy Basket je vous salue mon vieux madenga ba kisasa et puis je salue également section Ndoule Mobimba yone bossa la repembe vandara toujours na carte émission oyo face à la cadette alors dans mbeli bino artiste moko aza beaucoup découvrir ensemble nanga awa to beta maso na ye to découvrir to beta maso mingi ya ba actualité musicale ba po ba ebisinga ye aza M23 musique congolais boyebi ke ba M23 bazo binga bango ba to baza contre nga na robin lo bango baza contre journée les 24 juin on a Kinshasa bango ba soutenir plus libanda ba linga plus soutenir roga le 24 juin au lebatia poids na Ferrego à l'époque d'autres pourquoi qui noa qu'il est mazo soutenir roga à boy na ye concert le 24 juin à Kinshasa à linga kaitsa na pas ville pour que soutenir roga allons suivre vraiment tout landaye tout solanaye et puis non singa bon na cameraman nanga ameka pe ko fongo la biso ma caméra bien pour tout solanaye tout découvrir ensemble Ngaina Bino, comment ça va se passer. Voilà, fongo la biso vraiment ensemble. Voilà. Alors tout ça bon on a Ramada au hasard peu mon quoi artiste et puis hasard analyste mais quand même peu sur la mamba musique y à sur la kaka la bonne musique. Ramada bonjour Nayo. Ouais, salut grand journaliste. Bonne santé. Ouais, santé kitoko par la grâce de Dieu. Alors Ramada bato landao de partout ba mituni ozanani ba monyo peta miswa biote moi osala moi présentation moi mukie ba découvrir bien ndingo longoli pe lettre na sepeli parce que belé ba mona yo vraiment bien en face Ramada zanani et puis oza M23 po nani ndé tozo benga bino mikolo. Ramada zanega simple jeune homme musicien moi na ina école de musique dans la ina dès le na sepelagi na oleka na émission on a passé la mamotali ndosa par rapport à temps où tous allez donc c'est un peu ça. Alors donc il y a ma solo na yo balobi bino ndé ba M23 vous êtes tellement belé ba M23 za na bamba politique té M23 ko na kata ndule na kata musique ya mboka alors ba to ba tellement la clame ko be mettre biso na biso ba na mboka sikone na ye ba yo po kotina mulongo wana na ndenge ni. Ouais, mais on a côté ça na mulongo moko te na nga pe M23 te mais ezaka ke ba ko tuna mundu na pembo poni te nga poni na nga pembe ou bien mundu na pembo poni te nga poni na nga mundu. Le choix est clair. Tellement poni mundu ngelo ba poni na yo ngamba pasa ville loza kinwa. Ouais, dans ça clair. Ko ninde et tindi au popona bon parce que que événement za moko awa le 24 juin à Kinshasa et bon c'est belé mais oyo to ebi vraiment makasi to yoka ki banda kala eza bongo ya faire rigo à les peintres parce que yo resume au kano ya ko soutenir roga bon le lingo te abiso netinini na te abino lo te na mukolo na majeur donc naza libre au ça la choix na ngai malgré la Congolais, comment pourrais-je dire? Kinshasa, ouais. Kinshasa. Et là, c'est un choix na ngambu parce que comment pourrais-je dire comment on a le terme non busana. Car ils belé, car ils musique. Les car les tennis. Il y a génération tant où dès qu'on a vu ça au bêta pas grand pote que je salue. Il dès qu'on a vu roga asayi déjà leader. Babeta ba fara na vingia ma kabela pe ndeko na biso la pas ko kabela la de car eza mulai pe na donc na préféré na nga mupanzo na po belle mélodie pe na yoka ba nostalgie belé tikala nga pe na tête ça la ma bien donc pas mal ndeti wa ba chango wa na kobo manzoto natika mokilio yo na kobo manzoto natika mokilio yo pona ye. C'était un peu ça. En tout cas, alors yo po ina yo ngambu ya pasa ville roga. Alors yo to seke to tia o mulongo moko na baki sinjora, to tia o mulongo moko na ba manike de John, to tia o mulongo moko na bato nyonso bazo ganga lo na ba net wana ke baki ko soutenir roga. Likambo za te ata bo tsanga mulongo likambo ate na soutenir roga na clair donc. Attends le bien, qui ça makambu. Qui noir. Ya Kinshasa.
Andimo c'est roga roga musique mboka parce que bato ba big bobo ça trahison. Message ne repose ça maman. Na trahir mon touté parce que ngai na biwa mon touté na zape misa mon touté pour na trahir mon. So na misa mon touté biwa mon touté na ba ko mission trahison mais wa na zala ni biwa mon touté ni misa mon touté ça trahison. Tu as choix na nga donc na libre ya opona on a lingi même tout le monde même en Europe. Moi na daso comme majeur comme donc libre na ba choix na donc c'est un peu ça donc. Qui est derrière vous? Nani nda soutenir bino ba poussa bino botia côté kuna mulunge. Derrière nga mutazate na citoyen congolais donc na sali choix. Donc choix nga ils ont dérangé batou. Et déranger batou parce que ça congolais ya que Kinshasa oza Rwandais te oza pe Brazzaville te comment ko soutenir batanga mona ndene. Ah ba ndeko na biso. Donc quand moi papa mba bien balé à Congo ils ont le pango te so ils sont là donc biso na bango tozelo au moins le kabula biso ba ezamai. Est-ce que si rendre kota kiti? Pardon? Rendre c'est kota ki kuna na kata koto. Yo bien rendre wana te. Même pas ba ndeko na biso mususu ba bota pe na ba ndeko na tozali bota donc nga na koni na ngai mpanzi ya président Roga donc maloba ute aussi la ngai. Parce que baninga ba ke Brazzaville na bokasi ya Roga yo sikuwa ozo défendre eka ke belé nini Roga a pesio to eloko nini ozo bénéficier na kati wana pa ozo loba likambu c'est que faut za la peine ba bénéfice nango o bénéficier nini poto mono kana kina na kisasa a au très pour que Brazzaville te alors pour programme na ozo kende to c'est la financement to za nene bon les 22 to za na Brazza les 22 dans na Brazza pour les 24 on a participé au concert du président Roga. Dans les 22 on a Brazza vas-y là tout ça dans un Brazza. Alors bato bazolanda yo na biko ozwa ba réaction ba golo andinga osakana te parce que bango ba mo anet kabine boza contre mais de l'autre côté bato bazolo ba que non muto tindi kabine za fali pupa ata bobo yo ndima mona ba émission. Et président Fali Poupa que je respecte, muto toni sa stade d'un niveau ma belle génération na e ça a été donc botika rolatsa numéro 1 banini ba comment proche du ba otia terme qui manga do lo wata ya salité pour la tsona mutu na donc botika président la ne kimia et le gando mbuye déjà stade droit d'atoni sango do mambusila botika président za kimeza été non il était dans Dabino bino monde bobo kende kana bandenge mo ngana otabino kansa parce que bozande belé nga batute ka batombo ki boze belé eza choix na ngambo batombo ki na musique boko mebele eza choix na ngambo na tombo contre mutu mais ngai nazo soutenir président Roga na ba raison personnelle oyo moko yebi c'est alors na ebité bat bazolanda pe ba rotuna mutu ngazolo balo ebele boyi asala nini azana œuvre nini azala artiste bimina ignato boyite mais aleka wapi le gina ba orchestre belé to pesi ba ntembo belé ça succès mais ce n'est pas le moment la mission ouais to comment d'accord mais mission Roya na ndeto lobela mais pour le moment na inoka mambo ya concert président Roga le 24 na Brazza donc bana Brazza na par na ngape na senga boza le belé na kata stade totoni sa stade wana nde aigle toni na kin totoni sa pe mpanzi wana po ba jaloux ba maigrir donc c'est ça message nous est clair derrière que aigle simana bino pas tu vas comprendre oh WhatsApp président Fali que je respecte ngaya nganite malobalo mo efundao non nga betaka pembe atolo baka pembe Fali ya shona ngamu wana na clair pendant ba propos na ngai donc je suis clair donc. Alors le 22 pour nous kolinga mutu ko pona mutu za lisumu non za lisumu neni za ba choix na yo ba guna yo za maloba yo je vais te tala yo kaka alors Ramadan to titina biso na yo malem mais za mabeso ki oboyi ko bimisela biso ki yo olikana ba orchestre belé o to leki encore likoliko alors ki yangonde faut pas découvrir yo oyo le bela Roga bien sûr mais Roga aza awati c'est toi qu'on voit bat ba mo na yo alors mi kananu yomoko te mère na préféré oh eza Michel Liboso mais asuka te do monsieur oya to lo baguette le ka bobo to pesa penze bobo pesa pe vocal bobo to so attend on donc
les hommes qui ont bossé mais sous côté donc les londés tout est pour m'envoyer le 24 ya président Roga Roga na Brazza oui belé donc na stade wana to tondi sango po le coup moi président Roga Roga ça nini Emma voilà, et c'est que le message est bien passé. Na pasa villa nyo so ba pasa villa zinyo so balingaka roga roga mena moi na ngambu na yemo kuna kutu presse ya kuna kutu bazo sikila ye pourquoi azope sa confiance na ba kinois au lieu apesa sa confiance na ba pasa villoise et comme il y a kokota moi mbilinga na bangambu après ça kuna alors on a dit que non se connaît bien 50 artistes ou ça la fierté à Congo pasa ville alors kutu batebele ba meka pe ko comparer na vingama oh non ya kuna pasa wera ya Brazzaville bon bat baluba alors message ni okopé ça na bato balingaka yo bato yo o bazo landa yo na bato ba ko finga yo na bato ba ko sepela malobolobi okopé ça bon message nini pona maramba le 24 ans kaka ouais message ça na apé ça kaka bisuna Brazzaville tozé lo moko même animateur moko ya vena biso v quadra korama na bwakango abi bana Kongo balobi tozali ekolo moko okende na mosi sakuba sikibongele donc tout ça absolument mon bout de division donc to mboka moko le kabo biso ka za fleuve donc 24 pe on ga date donc ça rejoindre yango mutu tout même na Congo a peut ba limata 5 6 7 ezaka ka date donc message que ezali le 24 bat bazangate et puis na peut s'appeler numéro na ngai pour ba contact ba Brazzavillois ba congolais ata ba to benga msusu ko loba msusu quelque part on loba ma bebo na moi reproche et ça la fait bien donc juste un numéro na ngeza plus 243 85 17 010 donc plus 244 plus 243 85 17 010 donc so na loba ma beboli misanga mais eza choix nanga donc ouais merci. Alors bambote la banani bato bazolanda yo de partout alors hier ça qui moi bref hier kande kulubila ka concert le 24 na ndenga masamba débat ya boyi na martyr alors OK alors bambote la banani bazo soutenir yo o pe ba ko tcho mo pona ndenga ba defendre ni ngo mata Brazzaville ouais bambote na ngali boso na président Roga Roga que je salue à Brazza donc à part président Roga Roga Tchétché des États-Unis pour le moment za na kin à part Tchétché na pesi mbote na ya mama Miscoach mbote na Dede na Canada mbote pe na fondé les pères mbote na président José mbote pe na nani na grâce ya Shabani mbote na Sarante mais basé belé mais surtout na ba na sisa bango et koto ko matilo bi donc j'espère que la structure on a monté sur la Sarkozy. Alors merci beaucoup, merci Nabado Sobolanda qui est sur Congo TV. Vous comprenez qu'il y a qui vraiment quand on passer message de Batunyo Soyo, ba linga la bonne musique, il y a besoin de quand la bonne musique, il y a linga kara à 8 $. Les bons côtés de l'histoire, il y a qui n'angambu ya roga roga problème té. Alors on a tout kabon na mwelo moko, on a habité focal au sel nga ya nani. Yo zamona ina to bika bino boye mbaka makasi. Betela nga mwelo do panzaka ntsu akaka to kabona nga nayo. Mais akatana voilà, alors tout kabona yo meno linga mingi boa klabiso mwan chwaka parce que bino bana ina yebike bo sala o mama bien. Betela biso mwelo moko beto découvrir ce ko ina na yo na kata voix na yo. Bon to kabona biso. Merci mère, on a un bromendro nakobo manzoto natika mokilio yo nakobo manzoto natika mokilio yo pona ye. Merci beaucoup cher abonné, merci Nabatno Soubolinga Rabiso en tout cas ba commentaire na bino pesa la Rabiso bien vous s'abonner massivement na s'abonner massivement à Katia Krishna sa Congo TV et puis quant à moi je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye bye bye.
Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, omonika ndo s'abonner na nzoto Don Georges. Akaba te mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga te. Greatness Congo TV, ba gang ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a là, on a rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon abagad. Pas film. Pas émission. Biloka bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment de la droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.